Mandona. A présenté un Mandona. Mandona grande puissance. Mandona beminga pas chef na Marie Maïgouel. Nebe Marie Maïgouel de grande puissance. Marie Maïgouel na beminga pas Lucifer. Nebe Lucifer de grande puissance. Si quoi il a un grand maître ni au à l'équipe sur Lucifer. Soki azali. Boyi bisanga ye na kutana na ye. Ok, yebaki Yesu Christo. Kombo na Yesu Christo. Etanga ko. Bisote bato tozonyo kola yo. Bisote bato totiki yo mona pasi oyo. Bisote bato toluki yo kufa. Eza na nguya moko. Oye leki biso na pouvoir. Nde eza ko déclarer yo. Totika yo. Yangwe considère na yo. Eleke linga. Na lobi nguya ngwe zangu. Na moni mbamo esprit protecteur ya pime. Olia benga nga na kombo wa batizenga na sa mai kisimbi benga na kombo wana te. Abenga na kombo na nga mama na papa ba pesa. Po ba yebaki déjà que eza na makila moko alléluia. O esalisi séparation entre nga na bango za makila na Jésus Christ. Alobi Vasco sa réponse. Na invoqué des femmes de nuit au Nazaraki na bango sa réponse. Na invoqué d'oubli au Basaraki na forme nanga sa réponse. Na invoqué esprit protecteur ba pesa kinga pendant 24 heures pour nous protéger nga sa réponse. Na komi kolela sikoyo. Na invoqué pour Nazaraki na monde astral yemo konza monde astral. On a travaillé qui n'a pendant 24 ans. Sa réponse. Na invoqué sotali d'église mingi ya batwata bilamba pembe. Soki kato so kato bataka nini eke komoko wano mama soki Marie ezaka mama Marie eza Marie na iko. Na bandi ko invoqué. Na bengali Lucifer. Apesa nga réponse. Na benga Marie Maïgouel. Marie Maïgouel ali sirène kwa tali libani. So tali d'église mingi. Na bandi ko invoqué. Na benga Lucifer. Apesa nga réponse. Na benga Marie Maïgouel. Marie Maïgouel ali sirène kwa tali libani. So tali d'église mingi. Ya batwata bilamba pembe. Soki kato so kato bataka nini. Eke komoko wano mama soki Marie ezaka mama Marie eza Marie na iko. Na invoqué pour nazaki na monde astral yemo konza monde astral. On a travaillé qui na pendant 24 ans. Sa réponse. Na invoqué des femmes de nuit au nazaraki na bango sa réponse. Na invoqué d'oubli au basaraki na forme nanga sa réponse. Na invoqué esprit protecteur ba pesa kinga pendant 24 heures pour nous protéger nga sa réponse. Na komi kolela sikoyo. Na lobi Lucifer. Nyonso yo senganga na pesa yo. Nyonso obolobanga na ngana sa na sala. Pourquoi bokomi konyokola nga boye? Soki bokobomanga malamu bobomanga. Soki bokozwa molimo na nga bozwa na ke travailler na ngana bino kuna. Pour naebi lelo so naza na mopilote na kwa ko travailler kuna comme maître spirituel. Ndenge balinga musuba travailler kuna. Na moni mbamo esprit protecteur ya pime. Olia benga nga na kombo wa batizenga na sa mai kisimbi benga na kombo wana te. Abenga na kombo na nga mama na papa ba pesa. Po ba yebaki déjà que eza na makila moko alléluia. O esalisi séparation entre nga na bango za makila na Jésus Christ. Alobi Vasco. Bisote bato tozonyo kola yo. Bisote bato totiki yo mona pasi oyo. Bisote bato toluki yo kufa. Eza na nguya moko. Oye leki biso na pouvoir. Nde eza ko déclarer yo. Totika yo. Yangwe considère na yo. Eleke linga. Na lobi nguya ngwe za nguya nini.
Maître Yamema Kenga pa Mandona. A présenté un Mandona. Mandona grande puissance. Mandona Beminga pas chef na Marie Maïgouel. Nebe Marie Maïgouel de grande puissance. Marie Maïgouel ne Beminga pas Lucifer. Nebe Lucifer de grande puissance. Si quoi il a un grand maître ni ou à l'étude sur Lucifer. Soki Azali. Boyi bisanga ye na kutana na ye. Okayebaki Yesu Kristo. Kombo na Yesu Kristo etanga makate na monde ténèbres. Orandi na frère Agogo na sazo landa biso aweza toilette hôpital soki totiki okosala nini okokweya okovanda na masuba na tomboki makasi na bibo sala nini botika ngai basali nini batiki ngai tango batiki ngai na kwembala moko na karo wana ya badushi wana na kipaku tusali to ezaki ate na bani na gangeli bango siko bolongo balongo frère de molo na bandi ko invoquer na bengali Lucifer apesa nga réponse na benga Marie Maïgouel. Marie Maïgouel ali sirène kwa tali bibali. So tali d'église mingi ya batwata bilamba pembe. Soki kato so kato bataka nini eke komoko wano mama soki Marie ezaka mama Marie eza Marie Maïgouel. Na invoqué pour nazaki na monde astral ye mokonza monde astral. On a travaillé qui na pendant 24 ans. Sa réponse. Na invoqué des femmes de nuit au Nazaraki na bango sa réponse. Na invoqué d'oubli au Basaraki na forme nanga sa réponse. Na invoqué esprit protecteur bapesa kinga pendant 24 heures pour nous protéger nga sa réponse. Na komi kolela sikolo. Na lobi Lucifer. Nyonso yo senganga na pesa yo. Nyonso obolobang nanga na sa na sala. Pourquoi bokomi konyokola nga boye? Soki bokobomanga malamu bobomanga. Soki bokozwa molimo nanga bozwana ke travailler nanga na bino kuna. Pona ebi lelo so naza na mokilo te na kwa ko travailler kuna comme maître spirituel. Ndenge balinga musuba travailler kuna. Na moni mbamo esprit protecteur ya pili. Olia benga nga na kombo babatizenga na sa mai kisimbi benga na kombo wana te. Abenginga na kombo na nga mama na papa bapesa. Po bayebaki déjà que eza na makila moko alléluia. O esalisi séparation entre nga na bango za makila na Yesu Christ. Alobi Vasco. Bisote batoto zonyokola yo. Bisote batoto tiki yo mona pasi oyo. Bisote batoto luki yo kufa. Eza na nguya moko. Oye leki biso na pouvoir. Nde eza ko déclarer yo. Totika yo yangwe considéré na yo. Eleke linga. Na lobi nguya ngwe za nguya nini. Maître Yamema Kenga pa Mandona. A présenté un Mandona. Mandona grande puissance. Mandona Beminga pas chef na Marie Maïgouel. Nebe Marie Maïgouel de grande puissance. Marie Maïgouel ne Beminga pas Lucifer. Nebe Lucifer de grande puissance. Si quoi il a un grand maître ni ou à l'étude sur Lucifer. Soki Azali. Boyi bisanga ye na kutana na ye. Okayebaki Yesu Kristo. Kombo na Yesu Kristo etanga makate na monde ténèbres. Olandi kombo na Yesu Kristo na monde ténèbres sala kanini etanga makate. Et sur protecteur wana limwe. Tangwa limwe na mungongo na nga oyo. Esalini malobeki nazolo babono ki na olo balo bozo ke suma lobate. Donc nzamba buki makolo. Nzamba longoli maloba, nzamba tsepema,
donc apesinga etumbu pona tika misala mabena landaye les messieurs poya to ko expliquer ndenge ni nakutala kina Yesu yango moni jeunesse ozolandanga diable a utilisé pendant 24 ans na bo jeunesse nzamba pesa kinge etumbu ya kufa ngana kufaki mais na zwingolo azongisinga na pema yango lobi Apocalypse chapitre 3 verset 19 nzamba lobi apesa ketumbu na bato baliyalingaka po batia molende babongola motema nde tumbu ngana zwaki yo oyo tikali kozela te ngana zwingolo yo ngolu oyo epesameli yo landa témoignage oyo kota na chaîne na biso DVM Daniel TV s'abonner na kati partager yango landa ba témoignage nyonso na kati okomona ke nzamba lingio okomona ke nzamba bundela kayo okomona ke nzamba laksa bolingo likolo na yo okomona ke nzamba batela kayo okozwa ngolu na nzambe okomona nzambe bayoki nyonso oyo amen ndeko mosu aza na motuna atuna bon ina tuna motuna moko ko expliquer bana na nzambe bayeba après tango nzambe ayi kokangola yo ngola kila maboko ya diable nini oyo ya ripaki kula mamba tiaki ndenge nzambe parani kila maboko na bango. Ok, merci. Na mokanda na Matthieu chapitre 24 Yesu azoloba na biso ba oba okanga motema bakolonga tangu nzamba bimeli ngai nalingi lobana na nzambe bayeba nzamba bimeli ngai ndenge nini mpona zonga na motuna na ye après l'hôpital wana peme komaki ba na koma ekobenda pema bamonaki alisuka na bango te batransfere nga na Saint Joseph ntango nakomi na Saint Joseph tokomi na Saint Joseph balobi oyo ifo tolekisa ye na oxygène bakotenga na soins intensifs ntango bakotenga batenga na oxygène 4e jour signe ya vie ezalaki te docteur moko azalaki ndeko na biso ye azalaki mombondanga mopende ntango ayoki na ndenge mpe nayebanaki ke katiere ozombi esalaki epasi abengi ndeko na nga mobali ayebisi eke bodepanse lisombongo te ndeko na bino basine vito ya vie eza pena lisu te bobongisa deja mbongo afarte mpona kotie na mort nalobi nonga nakokoma na nivo ya boye nabengi madame na nga nalobi ya kosimba ngo lekisa nga na nsima obe okesala nini yo okoka kotelema te oza na basonde masuba esalamaka na basonde okende kosala nini na nsima nagangi na biso kosimbanga te na omibwaka baye kosimbanga madame don asisi kolia na koti na temple na pelisi babougie naoki posa ya masuba nakende kosuba masuba eblokenga ntango masuba eblokenga nakoti kaka na temple bakomi na ba 35 40 bakomi kobunda na koluka vie mais vie eza lisusu facilité mpona bango c'est parce que diable akangaki vie na bango à partir ya bojeunesse po diable abebisaka vie ya moto nzela bojeunesse diable oki kotindelo na bojeunesse no bakamarade ya mabe baza bandoki te omwa lelo bajeune ebele bazo mbote bana na nzambe topesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo nzambe alola apambola bino azala na bino na lisanga na Yesu Kristo amen. Na yambi bino na kombo na Yesu Kristo toye na émission na biso témoignage émission biblique ya témoignage avant to banda to sambeli nzambe topesi yo merci ozali nzambe okotika na nzambe ozali nzambe oyo leki likolo ya banzambe nyonso
Papa topesi yo merci na bolamu na yo oyo olakisi likolo na biso opesi biso pe mabe bomoi olakisi bolingo likolo na biso kumama na yo sanjola mano obongi na lokumu na kombo na Yesu Kristo amen. Tobeteli Yesu Kristo na ya bino na kombo na Yesu Kristo motoza na motuna ya liboso abandi motuna topesi kwa Joël motuna aleka na motuna. Merci pesi nzambe merci ndenge tobandi na émission motuna kusala na nzambe evangeliste Daniel Mbungu motuna bana na nzambe bozolanda biso awa lelo Kinshasa ningani papa na biso Daniel batu babengi ngai bayebisinga balobi evangeliste Joël tuna na motuna oyo likambo ya mai na biso libengi rivière njili mai ebimi nano esalama te depuis tobotama omona mai ebima ntina prince ya boulevard ya Lumumba ekaningi nzela eza te mai mituka eleka eza te bato batambola na mai mpe mai wana esala mamanga esitani bato bakufi bana bakufi bato bazindi biloko epepi yango bato bayi batuna motuna oyo ye moto awuti na monde ya ténèbre nzambe atindaki lokola ambassadeur po aboyisa biso basekret ya monde ya ténèbre. Est-ce que mai ya njili oyo ezindisi bato to oyo ebomisi bato to ebebisi biloko ya bato emati ntina prince mbala liboso esalama? Est-ce que eza volonté ya nzambe to bato bazotambola bite na kobanga nzambe to eza monde ya ténèbre nde ezoluka basacrifice eluki kozwa bato? Motuna ya liboso kenga totuna yango wana mpe chaque année pela ekoma koya kozindisa ate bande kozindisa mesalaki ya bote komi chaque année fo fleuve ya ezindisa tozokende na mokolo na suka to nini omeka na mokosunga bana na nzambe oyo baza kolanda wana nzela ya émission. Ok, napesi nzambe merci po etazali tata biso tozali bana événement oyo ya mai tokotela bana nzambe pe ba image ndenge monsieur eleka boye tokotela bino pe ba image ya événement oyo ya mai boleka na kotala pe kolanda yango vraiment ngape na kizalaki na kendaki kotala batu na monaki pe ba na filmaki pe batu. Donc ozomona ke non ba papa mususu mai tina kingo ba misu ba mai ezindi ba biloko nyonso ya bandako na bango ebebi ba misusu bakomo luka ata etoko o ya kolalela na yambaki batu musu ba epa nanga balobi évangéliste tozo lukata etoko ya kolalela na obi oui en tout cas bana nzambe bazo souffrir donc na ebisaki bango dimanche à lelo na okende baza pena famille na luka solution ndenge nini na kosala pa na bango yo pe mwana nzambe otikali oza touché bato baolala na barai biloko bato ebebi na ke kotala hôpital moko ya monene oyo ezalaka kote ya sekuna oyo esungaka population ya bato hôpital wana tellement mai yango ndenge bande koya bande komona yango lokola blague mais mai eyembala moko na vitesse. Hôpital batali bana bauti kobotama batali baso bauti kobota sikoyo bakowelela bazwa biloko to basauve ba babandi ko sauver ba malade babandi ko sauver bana mikio babotamaki donc ba biloko nyonso hôpital wana na dépôt na bango bakisi ezalaki nyonso etoli na mai ba image na kotela bana na nzambe eloko na kolobeza boye tomonaki na mboka moko Brésil mboka wana batelemaki mpona kochola nzambe tomonaki événement oyo esalamaki mai ekotaki ememaki bamituka ebukaki bandako ebomaki bato événement ya mai oyo esalami bato bakufi événement mai oyo esalami bandako ya bato ebukani nana baimage na otela ngo bana nzambe événement ya mai oyo ekoti biloko ya bato ebebi
pe eye lisusu pour la deuxième fois oyo taki kosala mawana lobi suma eyaki mais yaki ndenge oyo eyaki tour wana te ya lobi eyaki ekoteli bato mesali badega te mais oyo ya tour wana esalaki badega bato ebele bazangi bisika kolala bato ebele bazangi bisika ya kovanda yango nazolanse message nzambe alingi mboka ya Congo bakongolais tobongola motema monde entier etondima Yesu Kristo po ete koya na Yesu Kristo ekomi pembeni na tango na suka basili nyonso tozomona oyo eza bavertissement ya nzambe azolakisa kati na biso bato tokimi epai na ye po ete na mboka Congo eza na ebele ya bapaster baosambela nzambe na bosolo te baosambela nzambe na lokuta ekomi mpe kotombokisa kanda na nzambe omoni soki lelo mobeko moko eki na mboka na biso ya kokanga beglise ezalaki malamu te mais d'autre part fallait baidentifie mpe bafaux beglise po Yesu Kristo wana bamai te bamafuta te oyo bapaster bakomosala nango bacomexe kotekela nango bato moto azwa mpona osambela nzambe asolo mesuka nango batie Yesu Kristo liboso na nsima nango babimiseli esomba mai oyo $20 somba mafuta oyo $50 somba jus oyo somba citron oyo zwa petrolo papa yaya nyonso babimiso na kombo ya nzambe ndenge bana nzambe bakomi condamné spirituellement na bapaster eloko wapo ezotombokisa nzambe donc bapaster nano babongola mitema batika bapratike po Yesu Kristo wana pratike te Yesu Kristo tozana Yesu na nzoto te tokomi na molimo so batambola na kobanga nzambe bakorecevoir molimo mosanto toleye pa na nzambe biloko tomone kozala lisusu te donc congolais toluka nzambe na mosolo nzambe alingi biso po ete tozanga bokonzi na nzambe omodi eloko na korépondre ya mwa po ete soko otali na mokanda na Apocalypse chapitre 24 verset 14 oza na Bible wana esaka Apocalypse chapitre 24 et Apocalypse chapitre 21 verset 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre envahie disparut, et la mer n'était plus. Awa Jean Zoloba amoni likolo ya sika efungwami, likolo ya kala elimwe, pe mabele elimwe, pe mai emonani lisusu te. Ozomona donc ce que totali na Matthieu chapitre 24 verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Soki ndengo moni liloba na nzambe eteyami partout na monde entier. Mutu nyonso esi ayoki yango yeba ke komi deja mokola suka. Yango zomona basile nyonso oyo ezopase. Na basile nyonso ezopase, diable atavanda na kati ya mai na samai. Mais oyo eza ye te, po yeba komi déranger. Oyo ezali nzambe. Ndakosala makambo na ye. Ya mibale, question ya mibale, papa na biso Daniel, mama moko aye na ndako, aye kotuna, na tuna yo motuna oyo. Lelo tozoloba makambo ezoleka lelo. Pona nini ba jeune bazokufa
mpona makambo ya masanga likambo wana na Kinshasa etelemi masanga ebanda kala ezalaki lelo te okomona jeni kwite kokotela ye azomisudela komisundela kolala na mabele suka koyoka kaka jeni wana akufaki amelaki akufaki molimo oyo ya masanga oyo ezali ya bamabota bamvutima to ezali ténèbres nda zo préparé mpona kobebisa jeunesse to eza nini niveau ya kwiti oyo ekomi surtout masango bazobenga whisky agene ezobebisa bagene ebele ezotinda bango na makambo ya mabe ezomema bango na kufa mbino toyeba nano likambo oyo ezali nini vraiment oyebisa biso moto na nzambe. Ok, frère Joël. Tangi Galates chapitre 5 verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils ont opposé entre eux, afin que vous ne faisiez point ce que vous voudrez. Si vous étiez conduits par l'esprit, vous n'étiez point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la manger, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'insecte, l'envie, l'ivrognerie, déjà est présent masanga, l'excès de table et les choses semblables. C'est vous dit d'avance comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Nzamba lobi to tambola ndenge molimo na nzambe ezali kotinda biso. Totambola ndenge nzoto eza kotinda biso te. Or, makambo nzoto elingaka yango molimo eboyaka. Oyo molimo elingaka yango nzoto eboyaka. Bango mibale bazali banguna. Omoni? Alors, nzoto elingaka nini? Elingaka masanga. Molimo epekisi masanga. Po ete Saint-Esprit yango moko eza nini? Eza alcool. Osée chapitre 6, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit, manque de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance. Nzambe, moi aussi je te rejetterai. Soko tiki nzambe na nzela masanga, nzamba tiki yo. Diable atambuso na nzela masanga, bandoki baye kokanga yo na masumu wana balie yo. Ya nzambe problème eza wapi? Bajani bazo kufa na molimo masanga po baboyi koyoka nzambe loba na nzambe za conseil na kati ya masanga baota balkola na be na kati bazolangwa bosana ba n'importe qui baboyi koyoka nzambe na tangwa nowe bamelaki baliaki balangwaki metango mbule yaki basalaki ni bakufaki
le salaire du péché, c'est la mort. Totambola ndenge molimo na nzambe esala nini eza kolinga tozala na bolingo tolinga bato tosala makambo malamu po nzambe alingaka tokorite bokonzi. Merci évangéliste yo elenge ozolanda biso bibelobi elenge sepela na bolenge na yo lia mela kaso yeba après liwa tokoleka na jugement yo mutu ozomela masanga ozolangwa senitilo olangwa bongo na motema no po ete koya na yesu tomikela. Merci. Ça va papa? My friend Mulu, je suis à mes amis. Je suis à mes amis. Nini epusaki yo okota na monde ya ténèbres. Ok. Psaume chapitre 1 verset 1. Bible lobi na biso esengo na moto oyo atambolaka na lisanga ya bato mabe te. Esengo na moto oyo atiolaka nzambe te. Na nzela ya baninga nalobela ngo na batémoignage na banda kokende kotala bashit na sepeli na bashit wana na nzela ya kolanda baninga mabe nde bainitiaki nga mpona kokota na monde ya ténèbre. Yango mwana na nzambe esengeli azala na bakamarade oyo kaka basambelaka mpo baleka na kopartage liloba na nzambe. Mwana na nzambe soko ozali kati ya bapakano oza nde mpona koteya bango sango malamu moza te mpona kosangana na bango koleka na kosala makambo oyo nzambe alingaka te. Ezali mabe na miso ya nzambe. Mwana nzambe azalaka na bapakano mpona koteya bango sango malamu mpo babongola motema. Donc soki nga nabebisamaki mpo nalandaki bisengo ya baninga na nzela ya shit nga mpe na banda koyekola shit nde baninga bayaki komema nga na shit bamemi nga na lit nde vi na nge esalaki nini ebebaki. Omoni monde ya ténèbre ebebisaka vi ya moto na kimokolo te. Lelo bato ebele bakomi na ba 35 à 40 bakomi kobunda na koluka vi mais vie eza lisusu facilité mpona bango. C'est parce que diable akangaki vi na bango à partir ya bojeunesse. Po diable abebisaka vi ya moto na nzela ya bojeunesse. Diable oki kotindelo na bojeunesse me bakamarade ya mabe baza bandoki. Toma lelo bajene ebele bazokufa bakulu na babeta bango bamasasi akotaki na nzela mabe ya baninga mabe ya koyiba kobotola kokata bato bamasheke akute na liwa senini akei akati vine na bojeunesse. Ozomona na bojeunesse okoki bandoki ya famille na yo bakoki kotindela yo pe mwasi moko andoki ntango yo bimi na ye azwi mpe étoile na yo. Ebele ya basi lelo bavi na bango ebeba lelo même na bamabala bazali bazoluka meme mabota bazozwa te. C'est parce que babimaki na mibali ya mabe na bojeunesse na bomibali ya balaki bandoki bamema bango mabota na bango mais leye bazwa mabala bie baluka mabota ezoya te mabala wana ekomi na risque mpona kokufa. Ozomona ebele mpe babimaki na mibali ya mabe ntango abimi na ye akabwana na ye mais bakabwana physiquement spirituellement bakabwana te. Chaque butu mobali wana yelaka ye kaka. Okomona mwasi wana kozana molimo wa célibat c'est parce que mobali nyonso akolinga ye mobali wana butu akolata elongi ya mwasi wana okebundisa mobali wana na butu. Mobali wana efasala nini akima yango jeunesse nzambe asalelaka bilenge na bojeunesse na bango. Diable mpe abebisaka bilenge na jeunesse. Soki nga nabebaki mpo na makambo ya jeunesse wana. Deuxième question à Nizali. La même à Motuna wana mais nini sikoyo epusaki yo olongwa na monde ya ténèbre? Ok. Mongola clé. Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3. Verset 19. Apocalypse, chapitre 3, verset 19.
moi, je reprends et je chantier tout ce que j'aime. Aïe donc, dis-elle et répands-toi. Nzamba lobi na biso, ngai nzambe na pesaka etumbu. Na moto oyo nga na lingaka, po atia molende abongola motema na ye. Nga na bongola ki motema, eza na moto ateyaki nga te alobi bongwana. Nzamba pesaki nga etumbu, na mokolo moko na bimaki na kei na kati na marché central oyo babengi Zando. Tango na kei kuna na epe kozonga na pokwa bapenga biloko kolia na ye na kutaki bato ebele baozelanga mpona nde kosala mosala bonganga. Don na sisi kolia na koti na temple na pelisi babougie naoki posa ya masuba nakende kosuba masuba eblokenga. Tango masuba eblokenga na koti kaka na temple posa masuba makasi babina bima namela no mai pafuko bima namela mai komo defile na koti na kati ya temple na invoqué Lucifer pour à répondre nga na moni silence réponse na invoqué Marie Maïgouel pour à répondre nga réponse exacte wana ba force nyonso ba grand maître ba monde na salela réponse exacte na invoqué Mandona réponse exacte na invoqué esprit protecteur na zalaki nango réponse exacte na invoqué doublir moko basalaki na forme nanga réponse exacte kawa neza ko multiplier na eko benga docteur moko na bande ko simba ye na kati ya temple nanga toke l'hôpital batanga basonde pona masuba na komi ko vivre na kati ya sonde or que pendant 24 ans na yebaki ndenge bamelaka kisi te na yebaki ndenge bazwaka tonga te yango soki omoni moto aliboma awumeli azokufa te azobela te mazolia na fulu c'est parce que eza yete eza milimo mabende lati poso na ye moto aliboma wana aza na kati ya nini ya prison olandi nde omoni eloko oyo esalaki nini ekomelaki ngai alors na kati eloko wana ekomelaki ngai okomprendre ntango ekomeli ngai batenga basoni batubinga batonga bakomi ordonnance nazongi na komo vivre na basoni ntango nakoti su na temple mpona banda kotravaille mpo bato bazaki ebele bazozelanga nakomi koyoka pema mokuse pema mokuse wana nakomi koyoka nakokaki te na kati ya pema wana pema esalaki nga makasi ntango pema esali ngai makasi tozongaki biso na hôpital wana nabengi docteur wana wapi tozongi elongwe pema ekomi makolo naokoka esu kotelema ntango naokoka esu kotelema te makolo ekomi kolemba ngai a partir ya makolo wana ekomi kolemba ngai ekomi kosimba nga kosimba nakomaki likolo ya mbeto hôpital entre temps bato baozelanga na sela bango misala na ndako ti balembaki bakendaki nzambe alobaki sepini po ekomi ntango litumbu mpo yo bongola motema na kolemba wana nalembaki nalobi na nga nakokoma na mikwa boye nabengi madame nanga nalobi ya kosimba ngo lekisa nga na nsima baobe okesala nini yo koka kotelema te oza na basonde masuba esalamaka na basonde okende kosala nini
na sima toilette na gangi na biso ko simba ngate na omibwaka baye ko simba nga madame nanga petit frère na munga nda oya siminga ko to siminga ko to madame siminga na loketo baoke kubenda nga ya kubenda mutu na 16h na utizando na za makasi na bapake na olakisa bana na nzambe batala foto moko na kangaki na gare centrale wana mukona utakizanga tangu bakomi na nga na sima na toilette na ebisi bango sikoyo botikanga madame obiso bito tiko kokoya aweza toilette hôpital olandi na frère agogo na sato landa biso aweza toilette hôpital soki totiki okosala nini okokoya okovanda na masuba na toboki makasi na bibosala nini botikanga basali nini batiki ngai tangu batiki ngai na kwembala moko na karo wana ya badushi wana na kipaku tusali to ezalaki ate na banini nagangeli bango siko bolongo balongo frère de molo na bandi koinvoke na bengali sifer apesanga réponse na benga Marie Maïgouel ali sirène kwa tali bibali so tali d'église mingi ya batwata bilamba pembe soki kato so kato bataka nini ekeko moko wano mama soki Marie ezaka mama Marie eteza Marie Maïgouel na invoqué pour nazaki na monde astral ye mokonza monde astral on a travaillé qui na pendant 24 ans sa réponse na invoqué des femmes de nuit on a qui na bango sa réponse na invoqué d'oubli o basala qui na forme nanga sa réponse na invoqué esprit protecteur ba pesa kinga pendant 24 heures pour nous protéger nga sa réponse na komi kolela sikoyo na lobili si faire nyonso yo senganga na pesa yo nyonso oboloba na nga na sala pourquoi bokomi konyokola nga boye soki bokobomanga malamu bobomanga soki bokozwa molimo na nga bozwana ke travailler na nga na bino kuna po na yebi lelo so naza na mokili te na kwa ko travailler kuna comme maître spirituel ndenge balinga mosu ba travailler kuna na moni mbamo esprit protecteur ya bino olia benga nga na kombo babatize nga na samba ikisimbi benga na kombo wana te abenginga na kombo na nga mama na papa bapesa po bayebaki déjà que eza na makila moko alléluia o esalisi séparation entre nga na bango za makila na Yesu Christ alobi vasco biso te bato tozonyokola yo biso te bato totiki yo mona pasi oyo biso te bato toluki yo kufa eza na nguya moko oye leki biso na pouvoir nde eza ko déclarer yo totika yo yango konsidie na yo elekelinga nalobi nguya ngo eza nguya nini maître memaki nga pa mandona a présenté nga mandona grande puissance mandona beminga pa chef na Marie Maïgouel na ebe Marie Maïgouel de grande puissance Marie Maïgouel na beminga pa Lucifer na ebe Lucifer de grande puissance siko il a na grand maître nini o aleki sur Lucifer soki azali boyi bisanga ye na kutana na ye okayebaki Yesu Kristo kombo na Yesu Kristo etangamaka te na monde ya ténèbres olandi kombo na Yesu Kristo na monde ya ténèbres esalaka nini etangamaka te esi protecteur wana limwe tango limwe na mongongo na nga oyo esali nini malobeki nazoloba bona okina oloba no bozoke suma lobate donc nzamba buki makolo
nzamba longoli maloba nzamba tepema do apesinga etumu pona tika misala mabena landaye les messieurs poyato ko expliquer ndenge ni nakutala kina Yesu yango moni jeunesse ozo landanga diable a utilisé nga pendant 24 ans na bo jeunesse nzamba pesa kinge tumbu ya kufa nga na kufa ki mais na zwingolo azong singa na pema yango lobi Apocalypse chapitre 3 verset 19 nzamba lobi apesa ke tumbu na bato balia lingaka po batya molende babongola motema nde tumbu nga na zwaki yo oyo tikali kozela te nga na zwingolo yo ngolu oyo epesameli yo landa témoignage oyo kota na chaîne na biso DVM Daniel TV s'abonner na kati partager yango landa ba témoignage nyonso na kati okomona ke nzamba lingi yo okomona ke nzamba bundela kayo okomona ke nzamba laksa bolingo likolo na yo okomona ke nzamba batela kayo okozwa ngolu na nzambe okomona na nzambe bayoki nyonso oyo na source na amen de komuso aza na motuna atunu bon ina tuna motuna moko ko expliquer bana na nzambe bayeba après tango nzambe ayi kokangula yo mola kina maboko ya diable nini oyo ya ripaki kula mamba tete ndenge nzambe parane kina maboko na bango. Ok, merci. Na mokanda na Matthieu chapitre 24 Yesu azolo banabiso ba oba okanga motema bakolonga tangu nzamba bimeli ngai na nini no bana na nzambe bayeba nzamba bimeli ngai ndenge nini pona zonga na motuna na après l'hôpital wana peme koma kiba na koma ekobenda pema bamona ki alisuka na bango te batransfere nga na Saint-Joseph tangu nakomi na Saint-Joseph tokomi na Saint-Joseph balobi oyo il faut tolekisa ye na oxygène bakotenga na soins intensifs tangu bakotenga batenga na oxygène 4e jour signe à vie ezalaki te docteur moko azalaki ndeko na biso ye azalaki mombondanga mopende ntango ayoki na ndenge mpe nayebanaki ke katiere ozombi esalaki epasi abengi ndeko na nga mobali ayebisi ye ke bodepase lisombongo te ndeko na bino basine vito ya vie eza pena liso te bobongisa deja mbonga farte mpona kote na mort so baokomela bino bakisi baexamen bosala lisusu te ezalaki nde docteur wana nde alobaki Yesu Kristo nano alobi te yango na oloba na bandeko ebele ozopase na baproblème opase na bitumba kati ya bomoi na yo ozopase na bamaladi kati ya bomoi na yo ozopase na baproblème na libota na yo nalobeli yo lelo Zako ndimipa na Yesu Kristo. Ba o balobaki vi na yo esuki. Eza bango nde balobaki. Yesu Kristo nana alobaki te na kati ya bomoi na yo. So kangami na Yesu Kristo po ndimeli ye akoloba kati na yo. Munga ngana lobi esili. Ndeko na nga mobali misu na ye chanze. Mwasi atuni ye nini. Po na Saint Joseph ezalaki soki babimi na papier na maboko c'est que bossa l'examen tout bossi bakisi bosso bakisi mais soki babi maboko pamba babengi bino fo moteme sala bou et ça des choses yaka ko lesa ndeko na yo to ya ko bongisa ya kufi mingi zaki ya ko bongisa ya kufi eye kokoma selon bandeko nanga ponga na banalaki sous na conscience te à partir ya ba 4 heures ngai esika nazalaki oyo minganga babaki na okoma ta 19 heures te nde berger petit frère
nakomi komona mutu moko alati pembe azoya dans l'espace azongana aya telemi liboso ya mutu ambeto na nga abengi nga na kombo na nga lobi Vasco na ye kobikisa yo banzambe oyo bandaki kosambela bakokaki kobikisa yo te nga nde napesaki yo etumbu po obongola motema na yo nga pende na poni yo na longoli yo kati na libulu ya ténèbre na ye na ona lumière siko na tie maloba kati na yo kende koyebisa bato koya na ngai Yesu Kristo ekomi pembeni yebisa bango babongola motema na bango telema kende na moni na kiti na kati ya mbeto wana na bandi kokende tango na bimi na kati ya salle ya soins intensifs wana mbala moko na kati ya salle ya soins intensifs wana natali sima ayebisika kotala sima te naza na yo elongo kende esika nyonso kokoma na kozala na ye nakei na bimi na porte ya kie ya Serge Zoko bima libanda na bwaki misu na porte ya monene pardon pour malibanda na bwaki misu na sima alobi naza toujours sima na yo na tie maloba kati na yo kende koyebisa ngo na bato kovanda nie te koya na ngai Yesu Kristo komi pembeni mutu nyonso akondimela yo akobika kende koyebisa bango tango na bimi na mone na kati sa prince kosutuka na ngambala moko nde na basongi elongwaki tokotiela bana na nzambe bafoto nyonso na baimage na basongi na bandi kopikola yango oyo batiaki ya respiration na zolo oyo batiaki na masuba na bandi kopikola na bandi kosala bobulu force moko eyelinga mongongo efungwa benga mpo na badokter babangi bake kobenga mwasi na nga na bandeko na nga lokwa baki kobenga bango mbango bakasi na kufi bakwei na mabele bakomosala nini bakomolela baebolela te boya bakoti na kati natali mwasi na nga nalobi kende sikoyo badroge oyo tobandai koteka na bamasanga na banki kende tumbango koya na Yesu Kristo komi pembeni tozanga lola te mpona biloko ya mokili bongola motema na yo natali petit frère na nga natikelaki hotel adirige naobi kende kokanga hotel wana Yesu Kristo asepela na bato basalaka ekobo te natali baminganga na bino mpe baminganga bobongola mitema na bino koya na Yesu Kristo komi pembeni botika kolongola basi bazeli botika correction bosala mosala oyo Nzambe atindi bino mpona baminganga bamoi nakomi na motema na motuya nakomi na problème ya motu baketindanga na médecine interne balandelanga ntango bakotisinga mbala moko natali bamalade na bino mpe bamalade Nzambe oyo abikisinga lokola aza na ngai mpo ya lobi na nga aza na nga partout na kokoma lokwa nakomi anakomi na ye bino mpe bamalade lokwa nga nabiki bino mpe bozobika me bozongela masumu te bobongola motema na bino nabandi kotia bamalade nde kokutana na nga na Yesu yango wana kobika na nga mpe yango wana ntango sikoyo nabongoli motema nazakutanaki na bavi moko ya souffrance vi na nga mobimba nayekolaki métier moko te diable ayibi nga minere mwana classe soko omoni bana ebele ya baminere bavi na bango ezobeba na baage ya mikie baboti boluka Nzambe diable a utilisé vie nanga mobimba bo jeunesse
na misala mobili tangu na bongoli motema nazaki na métier moko te oyo nayebi nazalaki na métier moko te oyo nayebi métier moko te nasala hotel nakangi yango naobi nakolia mbongo yekobo te mpo ngai moko nakati kosala misala ya yekobo siko nga moko nakoki kosala yekobo siko nafungola hoteli wana esalaka mpe bafutaka nga mbongo nga naliaka mbongo ekobo jamais ekangami mpo na libela nazwi bambetu wana na gumbi nazwi bamusu wana nyonso natumbi yango naobi nzambe natia yo lepreuve tina libota tina babofrere na babokilo bakomona nga nakomi na problème ya motu moko atuna nga lobi eske bapaster oyo bana hotel baza te bakomotangela nga bakombo bapaster bana hotel nayebisi ye nalobi mutu na mutu aza na ndenge azwela appel na ye mpa na nzambe nakoki kolia mbongo ekobo te mpo nga mpe nakoki kosala ekobo souffrance ekotaki frère Michel mukolo moko nayoki bato babelelaka tozosomba milangi ya pamba lokwa nazalaki na depo ya masanga milangi ezalaki ebele nakei mpo nazwa bakazi ya masanga nateka na fungoli hotel nakuti neve moko oyo abandaki kosala na hotel wana na petit frère na nga bateka bakazi wana nyonso donc c'est-à-dire batiki babagi misu milangi ya pamba e babagi ya pamba milangi eza te bakazi bateka nalobi ya nzambe nde na ovivre na bana ndenge nini panda nazoloba wana na telemi liboso hotel namoni couple moko ezoya mwasi na mobali babengi nga balobi grand maître hotel yango bokangaki na bofungoli te papa ntango bazoloba na nga motuna wana na ndako na nga bana baza leloko kolia te eske mokristo esi opase na bepreve na kati ya bomoi na ye nzambe esi alekisi yo na bepreve nzambe alekisi yo na bepreve mpo yo mona bolamu na nzambe frère Michel nzambe abandi kolekisa nga na bepreve na ye nayebisi ye nalobi awa esi tokanga esalaka lisu te babaye babaluki bazongi miniti ya kotanga lokola ezalaki de porte ya nsima na liboso bamisu bakomobeta porte ya nsima eske diable esi atante yo mokristo kaka na ntango oza na pasi kaka na ntango oza na baproblème nake na fongoli porte ya nsima nini oyo toye tokota hotel na obi hotel esi bakangi ezali su te nakangi baporte na gumbi mabolongo na obi nzambe elimbisa ngai ndenge nayaki mpo na koluka ya kolia mpo nasala nini nateka babiloko awa diable ezala mosika nanga nakangi hotel wana nalobi nakotikala kotia lisu makolo awa te mpo ekomi esika ya tentation na longwe wana mokolo mosusu navandi frère Agogo ntango navandi bana babengani na classe baye balobi papa babengani biso na classe mobimba na nga na poche mbongo nyonso totikali nango eza $10 namoni bajip moko
il est calme. Pour nous vendre dans notre moment na biso. Pour la prière. Jipa liboso il est calme. Jipa mi balé etelemi. Sko bazoye bate wanangai tongai te. Si muto ya tali grand maître yo aye na to avec grand maître na yeli yo cop moko. Mais soko zimbongo ole sanga. Ba bengi jipo ile kana ko na destination kenda kunanga jipo ane to. Mundele moko na bato mwindo mo balati ba veste na ba veste. Moko azalaki directeur na mundele mo ya banki moko kakela na mboka na biswawa na otanga kombo na to. Baye pa inanga balobi babungisi bayibi bango coffre fort moko ya mbongo ba policier moko na bato sécurité trois policiers et trois bato sécurité na deux policiers bakime na coffre fort batamboli partout na ville wana baobi soki bokei pa ya Vasco na masina Petro Congo ya sala ka bevelimana bato wana bango moko bakoya kozongisa biloko wana ezalaki ataki ya suka ya diable oyo amekaki nga pa eshua eloko nini epase frère Michel nakitisa mutu na ndako ya petit frère pour apesanga na ndako kolala wana pendant 20 minutes pour tokitaki tolongwa na bango na balaba to babito so la bote to kesika moto to côté na ndako mutu na se makanise komo yelanga na zampiaka musala yango et puis ba motivenga balobi soki emonani au lieu de 10% ya mbongo to fait so 30% mbongo balobi dollar ezali 2 millions quelques de dollars francs congolais nini bayebi montate euro ezali 800,000 euros na carte makanisi komo yelanga nasa na okiposa masuba na leki na toilette tango na subi na zonga na oki molimo opebenga na si esprit protecteur na tali mire comme kitaratala obi Vasco biso tolingaka te yo nyokwama tolingaka te yo mona pasi tambe okomo mona pasi donc tindeli to bato wana baye wana to soutenir yo osala musala wana simba po yo zwa mbongo alaxinga lobitala kana kitatala tala bato bayibi coffre fort bazali na ngambo ya maluku na mboka mona ferme moko na Braza baza wana bazoluka moya kopanza coffre fort wana bapanza ngote na benelimba moko au nom puissant de Jésus-Christ arrière de moi Satan elimwemba moko na leki siko liboso na ebisi bato wana Yesu alingi bino bobongola mitema na bino mutapesaka bonzo ezaka ka Yesu Kristo mutapesaka bomo ezaka kanani Yesu Kristo bokeluka Yesu Kristo akobikisa bino toboya l'église nzambo ya fepa ko nzambo la musika na bosambela balobi non lakisa biso kasata belève na yo tokende pa na bango do diable alingi ko passer sikoyo ngana pesa kaka une fois nzela bokende pa moto tel ponga pena contribuer na kati ya masumu ko babomanga na ebisi bango na yebi élève te na yebi camarade te na yebi kaka nani Yesu Kristo oya kufela kingai oya zongisinga na bomoy nazalaki mokufi baminganga balobaki esili mais ye lobaki esili tapesinga pema yende na komi na miso akosalela ye na temps ya miso akosalela motu te
bobongo la kaka mitema na bino. Mundele c'est la première fois que mundela fiotoli. Tout nangani. Ezalaki mundele wataki Lucifer en personne na yaki. Donc dernière carte ya tentation ya Satan na bongo inamba. Lokola eshuaki makila na Yesu Christ protégeanga tilelo. Donc nakangaki motema na vivraki na bapasi na vivraki na combat na tentation. Donc kwa Yesu Christ wa biba o ba kokanga motema ne ba kolonga. Ndenge nakanga motema pe na longa. Merci. Bon évangéliste Daniel Tony toyeba importance ya prière à butu. Ezana bato belé o ba yebi nzambe na o ba yebi nzambe te ba yeba importance ya prière à butu. Bino bato bo uti na monde wana. Nde boyebi nini o so ba Kristo bazo sambela na butu bataki nini bonda ikozwa. Mutu ayebi ndenge bakangaka yende binenge bafungolaka. Mutu ayebi ndenge babebisaka yende binenge babongisaka. Soki diable utilisaki nga pendant 24 ans pona kobebisa ba vie ya bato. Lelo Yesu Kristo azo utiliser nga pona kobondisa ba vie ya bato. Oyi beba na oyi kangama kufungola yango. Nazwi manda ko ute pa na Yesu Kristo na njela liloba na ye. Kwete yenda lobi na ngai na tema loba kati na yo. Epai nyonso kozala na kozala na yo. Epai nyonso konyata na konyata na yo. Mutu akondima malobo na tekati na kosala nini akobika. Libondeli ya butu frère Gogo eleki libondeli ya moi. Frère Josué. Libondeli ya butu ezali très efficace. Soko tali Pierre. Tango bakandie na prison. Église elobi soki Hérode enregistraki na koboma Jacques, c'est parce que biso église to intercédaki na butu te. Et c'est que no intercéder na butu. Tango bake ko intercéder, Bible lobi Pierre azalaki na ba chaîne bataka dena. Ba chaîne wane koya ya ngoko. À cause ya prière ya butu. Bakadene bukana. Bagardi wana pongi. Basheno bakanaki na ba porte katani porte fungwama yango moko. Tala, oyebi système automatique. Lelo batebe ba omonde kotiti na mboka na biso ozo ya porte moko fungwama yango moko. Ebandika sina Yesu na Pierre. Na nzela libondeli ya butu. Yes. Pierre asimbaki porte te. Yango defungwamaki yango moko. Ozomona tikete bana nzambe nyonso balanda biso ba porte fungwama yango moko liboso. Amen. Soko tangi na Actes chapitre 16 okomona yango. Paul na Sila babelelaki nzambe na butu. Ba mira prison ebukanaki ba porte fungwamaki. Tremblement de terre esalamelaki. Esalamaki. Soki ozoluka nzambe na butu. Butu ya litango ba monde à ténèbres ezo sanga na partie ya 0R. Pona koluka ko détruire vie ya ba Kristo. Ezo na ba document ba kufa kala. Na butu bayaka na ba réunion pona ko contrôler ba liste na bango batika. Pona ko contrôler ba ntaba na bango bakanga. Ya zando kesi akufa mais chaque butu apesa kama kelemba bato bakufa. Mais tant que vous personne dit que wana yo posana kozana mabondeli na Yesu tremblement fait ça la ma ezala mutu akufaka kene na monde wana zo kufa siko bien bien pour que Yesu Christ on a pouvoir ya kobuma même amina esprit corps ya Voilà. tango bando ki bazo sala réunion pour na libota na yo bo sala réunion pour na bana na yo yo koti kati na libondeli ya butu yo kokoti réunion na nzambe. Si qu'on a tangu wana mabondeli na yo ekende kobeta bango na réunion wana ekopanza bango ba okoma siko kobanga kotanga kombono na butu po ba biso batangi kombono na butu retour bakani batangi kombono ya bana na butu retour moye batanga ngo lisusu ezate ba lapio nde yo pe délivrance mbala moko ezwami bitumba na nzela no esila kate seni ni esili importance ya libondeli ya butu.
monde à ténèbres balingaka bato babondelaka na butu te bakokaka bato babondelaka na butu te soki otali Yesu Kristo aza nzambe abandaki komata yango bakokende kobondela kaka na butu secret ya vie ya mokristo eza na moi te eza na butu po ete bakristo bazolala monde à ténèbres elalaka te omoni problème mosusu na koyebisa yo est-ce que monde à ténèbres soki ezoluka moto ebalembaka te bateli yo mutambu na dati na air bakoboma jour boye yo telemi na mabondeli nzambe abebisi baprojet na bango wana bango bakochange su baprojet mosusu bazolukaka tactique neni bakolongola mpo baboma ye ata bazoeshue me bazofoukse yango moni monde à ténèbres elukaka mutu banda zeme ya mama na ye na 3 mois ti ata mutu akomi na 80 ans baoluko kaka batiko tu yango soko moni mutu alimbisaka te aza ndoki mutu azalaka na mawa bato te aza ndoki po ete ndoki soki akani yo ti akokokisa objectif na ye me biso bakristo okoki koluka nzambe lelo nano zwe ya no te olembi na yo me monde à ténèbres ntango bazoluka yo nzambe aobundela yo baza koeshue bango bazolemba te bazomultiplier toujours befort mpona koluka kolonga yo atika ete esika oyo bamultipliaka bitumba mpona yo yesu mpe amultiplie elonga mpa na yo esika oyo bacuboli libulu mpo yo zinda yesu atiela yo eskalier mpo yo mata baoyo balukaki kufa na yo yesu akosala ke bakufa te mpo bamona elevation na yo ndenge ekozala tala omoi ya bato mosusu ko yana bandoki mosusu yesu efo aboma bango me yana bandoki mosusu bakanga yo yesu efo atika bango bazala na vie mpo bamona ndenge azokangola yo eske mutu moko azokomprendre soki ndoki alukaki yo kufa ye moko akufa me oyo alokaki yo vi na yo ebonga te amoni eke ye akangi vi na yo yesu aboma ye te yesu atika yo amona ndenge yesu afungola vi na yo so akangaki libala na yo yesu aboma ye te amona ndenge yesu kristo asala nini azopesa yo libala so akangaki mabota na yo atiaki yo na molimo ya menopause yesu aboma ye te yesu atika ye amona ndenge ozokota bana mapasa soki alobaki yo vino eki kochange te yo efo ozala yaya ya quartier wana do babengo yaya oyebi bato ebe babengaka bao bayaya quartier do badeplasaka te babujaka te do batia bango pena bakoma station bastationa bango omoi ndenge mutuka estationaka na station mutuka pene na station esalini estatione etelemi toza na bato mo bastationa vi na yo ekoki kobonga te bato wana ko yesu aboma bango nano te atika bango bamona ndenge vi na yo yesu asala nini abandi kotambusa yo olandi kaka esika bitumbano ezali kaka esika nzambe asala nini atambusa yo beleke balandi biso bamoni importance ya prière à butu mais mingi mpe lelo ezalaka na domination moko erenyaka kati na bango ebele akangama lukaka libala azwaka te domination aselibe koma odomine ye ebele mpe abotaki bana na ye bien mais maladi moko ezwa mwana maladi wana koma kodomine kati na libota na ye mingi pe otomonaka abandaki kosala mosala ya bien andaki kozwa mbongo bien mais subitement bopauvreté moko koma kodomine sur bango so ezalaka nini bino bouta na monde wana nde bokopesa biso biyano eloko nini ezodomine likolo ya bato mpo directement vie échange mbala moko azalaki na vie ya bien pauvreté koma kodomine azalaka na santé malade et comment qu'on domine. Babanda ko bala bien babala ka soute domination comment on domine ba. Soki domination ya diable e kolekana ko dominer mutu. Ezana nzela mi baleti. Po diable azana ba caméra beleti. Ana ba kitalatale beleti. Azana epe na ba satellite beleti. Caméra na ye ezali sou. Satellite na ye ezali sou. Yango moni fungo la Bible 1 Jean chapitre 3 verset 8 Bible lobby celui qui pêche est du diable car
1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commandement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Mutu oyo azosala masumu azali mwana ya Satana. Poete Satana yende asalaki masumu ute bandeli ya mokili. Kasi mwana na nzamba yaki pona kobebisa misala ya nani? Ya Satana. Yesu Kristo eko bebisa misala ya Satana na batu oyo base repentir. Baboyi masumu. Poete repentance yango nde mama ya délivrance. Yesu nanu abikisa moto te kati na masumu. Repentance yango nde mama ya délivrance. Et délivrance yango nde mama ya prospérité. Ozomona. Donc sengeli na mutu abongola motema na ye alongola masumu. Po soko kangi ba porte nyonso. Diable akotante yo atindeli yo mwasi moko me mwasi wana za ya ndoki. Akomeka yo, akoluka yo, akolinga komemona bavi ya masumu, bavi ya babari, ya masanga, yekobo, nano bali yete. Alors, mutu nyonso atoza pasteur, atosala kamabondeli ya 40 jours. Soki obimina mwasi en dehors ya mariage, osali yekobo. Mariage ona olobela, mariage civil te, mariage religieux te, mariage coutumier yango nde nzamba ebi oyo ozwi biloko kepesa papa papa toyaka nango na religieux mpona okota sikoyo Yesu Kristo na kati ya libala wana kwatambusa yango civil eza baposa bato ya nzoto baluki sécurisation ya nzambe te ya mokili libala nekoma na sécurité orandi yango mpe makambo ebele yaka na kati ya mabala ndenge donc monde à ténèbres à Kolukayo poison porte. Mon Christ au kanga tous les 4 coins à porte au monde à ténèbres au cause de l'impossibilité. Batebele bazoli la ba malade nini ba pauvreté bilo kwane zala kite source na weza kama sumu. Tokoni ko chike na émission na vision. Eza na question moko tozomo na leza réalité sur les réseaux sociaux. Ba mabale belé toujours la bazo publié 4 mois, 2 mois, 6 mois, mois sakei, to mobala kei. Na kala biloko wana ezalaki vraiment te. Mais na mokomi kolwa lelo, donc on ne fait jamais moi sans que tout le monde a publication ya bongo. 1 mois, mois sakei, to mobala kei. 2 mois dans ma balle pour que ça soit dans 2 ans. Kaka ba mois ba bazo kufaka. Et ko kozala nini? Bino mo wuta na monde wana. C'est parce que bataka Yesu Kristo na kati ya mabala wana. Kota Yesu Kristo lobika kate aucune église va prendre le na libala non. Baki ko prendre la bino pour la libala na oui bote Yesu Kristo na kati. Mais lobi bozongeli masumu. Mwana mwaso ningi ko bala mobali ya elio bala kota na mabondeli lukanzambe. Tali bala na maboko ya nzambe. Papa lukape nzambe. Nzamba la so identité mwaso zobala. Nzamba la so identité mobali zobala. Pour mobali muso ko yakaka kwa bala yo. Mais après 2 mois, 1 mois, Bukabwani, Azan et loko o azukati na yo, Azapene loko o yatiki kati na yo. Yango mone zo umelate, ezana base bele batia bango molimo ya kiseliba. Yana mobali mo ba réclama kabango na seliba. Donc na butu bazana mibali na bomba bala basi na bango babala. Tango bali na moi, libana ne kozala menacer na monde à ténèbres. Tango yo mwasi wa loza la vie de prière te. Tango mobali wa loza la vie de prière te. Libana ne ko panzana ba koti la no distraction. Ozomona ba koti no distraction libana ne ko sa nini e ko panzana ko mwasi wana buka ko réclamer. Ezana batebele bazalaka pe na mabala. Mais lelo bakoma kolela atazu mobali mosusu libala na fe kufa. Et ana mibale pelepe bazalaka na basi lelo bakabwana matazu mwasi musu libala na fe kufa. Déjà comme na changement ya 4 mabala sali ekufa aka. Babala na kina bandoki. Balingana kina bandoki.
bakabwana kina bango physiquement mais spirituellement bakabwana kina bango te mabala ana pe comment na problème donc moi si wana oyo spirituellement bozalaki na ye akobanda kolata elongi na yo kobimelaka mobali wana kolata elongi no kobimelaka mwasi wana libanda wana ekopanzana c'est parce que okabwani na moi na butu okabwani te na baka wana il faut kokabola libala wana ya motu wana spirituellement so bokaboli spirituellement et si le motu wana aza délivré. Merci beaucoup tolandi explication nyonso et pas évangéliste Daniel surtout pour la mabala ya lelo un mois mwasi akei to mobala akei sokoza na posa ya badégatif ya baprière numéro eza wana affiché na chaîne na biso ya DVM TV obengi papa akobondela mpona yo mpona baka oyo ozana. Merci bana na nzambe obolandi biso nzamba pambola bino na maloba oyo atekati na biso na mokolo ya lelo. Numéro na biso eza affiché wana 081 43 30 475 081 46 14 476 eza na WhatsApp. Na pesi mbote belé na mama Amisi Cécile. Mama Cécile Amisi na kati ya Canada intercesseur ya la bonne nouvelle. Nzamba lola pambola yo abatela bana no bakoko na yo omona bakokololo osimba nzete asilisa bitumba na libota na yo. Na pesi mbote belé na mama Thérèse Mbangani. Mama Thérèse Mbangani, évangéliste national, intercesseur ya la bonne nouvelle. Ba mbote belé sikozali na pesi mbote belé na papa Pati na mama Jetou bisika bozali les États-Unis ba mbote belé na pesi ba mbote belé na mama Chacha na papa Junior esika bozali na bosanité mwana nanga wana mwana nanga et José Muzo na kati Angleterre na pesio bambote belé esika ozali grand frère nanga Belami na mama Elali bambote belé na kati ya Angleterre nzamba mona bino na pesi mbote na mama Patricia Mundele bambote belé Bibi Ishingo bambote belé na bosanité pasteur Blaise Pongo mon ami Blaise Pongo musala na nzambe zo continuer ko salama Blaise Pongo bambote belé mama na biso Latini Sambo mama Latini Sambo na pesio bambote belé mama Latini Sambo nzamba lola apeso makasi apotie na kobatela yo na pesi bambote belé na bana nyonso la bonne nouvelle. Maman Jessica bambote belé, maman Evodi, maman Evodi bambote belé, na pesi bambote na bana nyonso la bonne nouvelle auto sangana kana bango. Oza ebele na pebino bambote na bosanité combat spirituel. Combat spirituel na pesi mbote na pasteur na biso bambote belé nzamba lola abatela bino toza na combat spirituel oyo tozobanda yango mercredi ezali date nene toana ba veillée de prière donc libondeli ya butu eleki libondeli ya moi pasteur Ezekiel na Belgique yondo wana kati ya combat spirituel biso pe kombe bandiawa les 16, les 17, les 18. Toana ma bondeli awa mercredi, jeudi, vendredi. Il y a les 16 oyo toujours banda yango. Na moi ma bondeli na buto à partir de 22h prière ezali et kozala pe ali na chaîne na biso DVM Daniel TV et kozala en direct yo kotaka na DVM Daniel TV okomona ba prière wana. Na pesi mbote na ngai na papa Avelino Thomas na kati ya Luanda
na mama Ana bana Luanda tozoya tozoya papa Velino mosali na nzamba zoya lisusu tozoya na kati ya Luanda bana Luanda kozela biso après Luanda toana esika tokende mais mission tosala na Luanda boyeba esika tokende Nzambe azala na bino apambola bino soki Yesu Kristo azongi te bozala kaka branché na chaîne na biso. Merci. Amen.